alobi na nga lobi oya lotaki ndoto nzambe ayebisi ke nga na kufa na 2014 il faut to basambela pona nga na nga kufa ngai ko yo muto so na 2018 Bon, pasteur, vous avez dit parce que vous avez fait une petite terre là, l'on a 50 euros à pied. Alors du coup bangunza baza na kati ya bokoko na kati ya bondoki na kati ya mabe baza na bokoko to bondoki parce que bondoki ça pas forcément mais na lobi déjà église na bango ezali oyo bato bapumbwa lokwa ba tirop bazo pona kati ya samba ozo pumbwa soit disons PV soit disons molimo non yo za na bandimi na église maman za na 2 enfants za na 3 enfants oyebaki mobali na ye songolo pakala 2 mois après omuni mobali yango monaka lisusu te oyebi na mama ngo bikoya na mobali mususu oyo aza papa bana ngo te yo eza ko préoccupé to et donc eza ko préoccupé mundimi na kataba abaki solo pe mundimi et puis mundimi ngo soutenaka yo est-ce que c'est une danger ça na l'église bandi wazolanda biso partout tozolo bate po bino ki l'église c'était juste un réveil on peut comprendre que vous êtes dans le faux vous êtes dans l'ignorance parce que vous ne lisez jamais la Bible vous aurez tant que nous fungons la Bible et on va au la Le pasteur et ses problèmes. Nous voyons que l'Église est en train de prêcher ce qui est à l'encontre de la doctrine. Bonjour à tous et bienvenue sur Erotech TV dans votre émission Laissez partir mon peuple. Donc nous sommes dimanche 11 mars 2018. Donc vous êtes la bienvenue. Si c'est pour votre première fois de vous connecter à notre chaîne pour suivre notre émission. Voilà. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, je suis entouré de cette équipe dynamique de Laisser partir mon peuple avec laquelle nous allons développer les problèmes qui vous tracassent au quotidien dans vos églises. Bonjour bien-aimés. Bonjour. Bonjour, Maître Chouramboma. Bonjour, Erotech, l'homme intègre. En forme. Toujours super fort. Bishop Chatumba, les charismatiques. Merci, merci, Papa Jean. Alors, je vous souhaite un très bon courage puisque la santé n'est pas au rendez-vous aujourd'hui. On espère finir cette émission, mais en force. Bonjour, les messagers. Bonjour, Erotech. Bienvenue sur le plateau de Erotech TV dans votre émission Laissez partir mon peuple. Donc, Laissez partir mon peuple, c'est une émission que nous vous présentons depuis Paris, la capitale française, aujourd'hui, dimanche 11 mars 2018. Il est 17h à Paris. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous avons 2 thèmes que vont nous révéler son excellence, Bishop Chatumba. Voilà. Donc, mais avant de commencer cette émission, nous allons faire appel à l'un de nos auditeurs donc, qui nous regarde via YouTube, via Facebook et qui aurait une observation à faire, une observation à partager. Et puis, ne quittez pas. Merci. Allô, bonjour, Papa Bobutaka. Bon. Voilà, donc, exact. Exact. Oui, oui, donc, on a co-présenté un plateau, il y a Laissez partir mon peuple avec toute l'équipe de Laissez partir mon peuple. Ndenge au monde na ba télévision, ndenge au monde na ba réseaux sociaux. Donc, naza na droite nangai, nazali na Maître Chouramboma à Pession Mbote. Mbote belé vraiment doyen bobo. Alors, naza na à gauche nangai, naza à gauche. À gauche, Nangaï, Nazalina, Bishop charismatique Chatumba. Bobo Taka.
notre bon joueur qui a fait la fierté du Congo. Alors, Moussika Nangaï, Nazali Bongo, na les messagers. Donc, les messagers, Zali Moko Nabiso Oyo, tout ça, né émission Oyo. Donc, Lelo, ce qui n'a bengi papa, c'est puisque to solo lagima mouke, na yoke ke makambio lobaki, et koki, kozala malamu, ko partager on abalinga, o batala biso, mikolo nyonso. Alors, Lelo, tout ça, na plateau, y a laissé partir mon peuple, na gansi, to tikala na cadre, wana, na masolo na biso, o yebisa ingai, likamoko, et lekaki entre pasteur Yandeko Mwasi, na Kinshasa, na yo, na gansi, na moi, Lelo, ceux qui vraiment, tolandaka, ou bien bandeko na balandaka, o pasteur a yebisa ki, ndeko Mwasi, nde yo, to yebanita msusute, nde to mouniote. Voilà, donc on a 5 minutes, papa, pour expliquer sur le roi, toi, on a plateau, tous respecter l'heure. Merci beaucoup, papa. Oui, bon, c'est pas une année où les lots aussi, tant que Robin, les lots sont nous avons mis un programme. Donc, les lots, là, qui nous avons mis un hôtel, un hôtel, pour Koutana, mon hôtel, pour ça, tout est programmé. Azar et à la raté, mon kiri, pour l'anga. Tout le monde. Ma caméra a été qui est à solo, n'a petit frère, n'a pas mon total, n'a pas sikoyo. Tu vas dans la IP de Mombele, petit à Bega, Joseph Nzaka, aïe au Talangayawa. Mais Congolais, comment on voit église, le quoi est moins loco, naïe, mon bien, naïe, mon privé, pour aller à Kanangou, pas à bateau. Papa Bobo. Papa Bobo. Oui. Papa, excuse-moi, hein, s'il te plaît. Nazo, rappelez dans 2 minutes. Ok. Merci beaucoup. Allô, bonjour. Oui, bonjour, maman. Bon, papa, oui. Ouais. Papa Churamboma aza pembe na nga azo yoka yo. Aux 5 minutes, hein, maman, s'il vous plaît, puisque bateau belé bazan la simano. D'accord. Oui. Pour peine de soir l'air bakendeki na Israël pour l'air babandi bakendeki Israël bangonyo to ba pasteur na peine de soir à Kinshasa na États-Unis na wapi bakendeki na Israël bangonyo to l'air ba ye leki wana akei kuna kokenda kende kuna papa famille sila. Ah bon? Famille sila azaka kana ba prophétie na noteli oboye. Ozana milimu andoki kaka boy kokanga kaka bandoki alia za lisusu na baninga biloko te akota na ndako baninga te akoma na mobali kutu ndendoki numero 1 wana ezali soki ezalaki komibimisa na kobomena koki komibimisa te ezali histoire vraie epai ya paster Soleil. Ah ouais, église. Église. Église, vous mosusu te loba changer sikoyo bandeli alaki mama mukulu kaka yimutaki na droit ya kombo wana de église moment wana kaka mutu azwa mosala kokombola kokombola aza mpe na mobali nayebi te sikoyo échange début mpenza eyalaki kaka mama wana mutu akombolaka ministère naye eyaki wana ezalaki ya kokombola église mission eyalaki ya kokombola bango mibale na paster Soleil yebe peine d'histoire bata peine d'histoire ok mama jusqu'à présent bala te me ye azobalisa bato na église ndenge nini abala te na ba 30 combien wana ya nango soki ba 36 ans ye akokobala te kaka balobaka nini il faut te mpona koteya il faut ozala mariette oui ye abala te
banda mosala ngo abala te epuis ndenge azalelaki sikoyo tala ndako tala luki ya kitoko ndenge azolata leki na ye mpe aza mpe wana baza na eglize yango mosusu na Lyon mosusu aza na Lyon donner l'argent église kombo donner l'argent non kombo nango bango l'argent bango église kombo nango donner l'argent campagne na Belgique mwasi aza kotika azokende na bana nzala mbongo ezali te alobi tokokende ka Belgique soki teni ya vedire mwasi na kati ya ministère oyo leki wana nga nayebi na kati ya ministère aza kopratike intercession ye protocole ye musique ye vedire bane ministère nyonso to aza kokende atikini bana vedire vi ya ndako mpenza ezalaka lisusu te ye kuna kaka naza na oyo wana ezali na kotonga te na nkombo ya paster pen soir papa pen du soir nga na bandaka kolanda yango ebandeli mais lere nakomaki kotala ngabi naleki na ngai tolaki kolanda yango ye palaka na Londres lere na ye toye kotala leki liboso moto abengaki ngai surtout oyo aza na États-Unis nkombo na ye na bosani ye mpe pen du soir nkombo ne na bosani batravayaka na oyo boye oyo ya mikolo oyo bozolobelaka mikolo oyo nkombo ne na bosani ya Paris basala pen du soir oyo bokolobela mikolo oyo ya Paris loba mama loba tozolanda yo oyo ya Paris nalobi na yo mbongo soki opesi 200 mama mbongo wana ekoki te bakisa oyo ana États-Unis nakozwa nkombo na ye nakobenga bino dimanche nakopia wana mpenza papa na ngai ezali histoire vrai amosali na nzambe ngai akokobuka ta te 500 po prier mpo na yo sopesi 200 oloba mama bakisa priere ya mpasi mpona koprier omoni pasi loba mama basi mpenza papa malamu kotakende kopesa na paster ke na ndeko ya mobali ubie na mobali ne na ndako libala mpenza ekufi complètement merci vraiment tosepeli mingi na témoignage na yo nayebi ke eza édifiant bato bakolanda bakomeka kocomprendre philosophie na biso bakoyeba ndenge tokoki koloba likambo na compte ya laisser partir mon peuple. Merci beaucoup maman et bongo nalobi oyo ya Paris oyo bozotangaka mikolo oyo oyebi ke ye kamera eza na ndako na ye tin église. Ah bon? Ah oui, aza na kamera botuna bato na ye boverifie bokomona kamera oyo nyonso tumba protocole baza kosala oyo mondimi soki asepelaka nde na protocole akabeli ye to 5 euros ou bien na nani modérateur api ata modérateur ata 10 euros eloko te modérateur kutu alongwa mosala likolo na ye alobi to travailler temps plein. Caméra nzoka yalaka bango bayebi te caméra yali kuna mais eza illégal na France puisque caméra bakotia osika bato baza mais bato wana bayeba musaleni batieli yango wana et pour combien de temps? Merci maman vraiment. En tout cas merci pour la bato nyonso azolanda biso baza partout soki boza na batémoignage bobengaka biso boyebisaka biso mpona bandeko mosusu baza na mwa incrédulité moke ndenge ya tolobaki bapaster bakomisa bandimba esclave yango oyo esclave mpenza ya solo mpenza ngai mpenza naza koconfirme yango. Merci maman. Merci papa. Merci beaucoup, merci. Au revoir. Alors bandeko balandi nakanisi boti olanda témoignage oyo na ndenge katoloba que tant yo ozana témoignage songolo mais kako benga biso tant mosusu tokobenga yo tika message biso tokodiffuser pour vraiment édifier peuple nzambe lelo soki toza na kati ya mibunga c'est puisque yo yebi comportement ya pasteur songolo mais ozoyebisa baninga te puisque pasteur ayebi so okanga monoko sino te nzambe akofrappe yo te puisque mutu wana lobi non
zaba ko frapper ce que tambola bien te selon ba commandement na ye. Maître Chouramboma, nansi question ezaki destinée vraiment pour na yo lobi neni. Bon, avant tout le banane on m'a commis un zambé salona bishop. Tout temps on a nous Je lis le verset voilà. par rapport à ces deux pasteurs, Soleil et puis l'autre Bokechu, des peines du soir. Les gens croyaient que nous avons un problème particulier avec ces enfants de Dieu là, et puis avec ces églises là. Non, nous travaillons pour Dieu. Maintenant, il faut des témoignages de ceux qui sont dedans. Écoute ce que la Bible dit. Dans le livre de Joël, chapitre 2, le verset 17, la Bible dit: qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs. Et l'obi, naïbandi ya kokota l'église. Tina place basa kotumbela nzambe mbeka. Ba sacrificateur basa na nzambe balela. Ça c'est Joël qui dit. Balela pour nanini. Ceux qui sont au service de l'Éternel, qui lui disent, bato basa na musala na nzambe, balo maboyi. Éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage au déshonneur, pour qu'il soit la fable des nations, pour qu'il dise, pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Balobi, Joël a dit Koroba, Basala Nzambe Balela, Balela ne bandela kokota en église, Balela tina place, Batumbela Kanzambe Bakanakata église, Balela pona nini, Balela poete, Bato Basala Musala Nzambe, peuple ya Nzambe ezala épargné, na soni, Basala Nzambe Balela, tango bana Nzambe bazokota l'église, Ote bandeli ya kokota l'église. Tina place passer la télé maka. Po tumbela Nzambe mbeka. Basala Nzambe balela nisikango. Pona nini? Po ete libota Nzambe ekomi na soni. Libota Nzambe ekomi abandonné. Et puis bakomi komi tuna. Wapi Nzambe? Ça c'est Joël qui parle. Wapi Nzambe? Nzambe bakoko na biso basiko yebisa biso ke Nzambe azalaki. Wapi Nzambe? Nzambe bakoko na biso basaki koloba Nzambe asaki kobikisa babeli. Wapi Nzambe? Nzambe oyo bakoko na biso basaki koloba tango tozalaki na pasi na boumbu tobelelaki Nzambe. La Bible dit dans leur détresse ils invoquèrent l'Éternel et l'Éternel a envoyé sa parole et sa parole les guérit. Mais wapi Nzambe ango? Nzambe oyo Gédéon amoni libota Manassé baye kozwa biloko na bango bakangi bango bandako bakangi bango bilanga bakomi na eloko te bakomi bawumbu. Mais Nzambe atindi ange alobi na Gédéon vaillant guerrier alobi me wapi Nzambe ango atika biso na bumbu boye. Libota Nzambe tango izokite na Égypte bamoni la mer rouge babi Moïse est-ce que bankunde ezalaki na Égypte te soki tokufa kuna bakunda biso lelo bazokoya nsima na biso tala Pharaon tala liboso na biso mai tokokende wapi? Bazoko benga Moïse wapi Nzambe ango? Lelo libota Nzambe na mokili bakomituna wapi Nzambe? Pona kuna bapasser bazoko bimaki bapasser la peine du soir. Et ça témoignage, et ça chat mon motorobité. Boyo kabino moko témoignage. Passer Soleil, je ne connais pas, je ne le connais pas. Balobi abalakate choko na choko, beauté na beauté, église etondi basi pe mibali. Et surtout l'église na ye, maman moko ya mukolo, en complicité avec le pasteur, bangunde bakombolaka. Kaka maman na muto akombolaka. Et puis maman on a marié. Siko kaka ye muto akombolaka mutu mususu te. Siko akombolaka nini? Akombolaka pona banani? Botala misala. Ozoni bilembo wana. Pasteur atondi basi batondi, abalaka nete, mais église ango izo kotonda. Et puis basele ko benga église wana, église ya prospérité. Bato bafandi kaka likolo mbongo. Bande kona ngai. Oyo pasteur mosusu basako boya pantin. Balobi ke ye na kati église kaka, batie na caméra. Papa Jean, yo motoke ndeka ba bureau minene osala ba bureau minene selon la loi française. Alors bakocha caméra na kati église. Na kati place ba personnel bazali sans leur consentement, sans la raison pour laquelle la caméra doit être mise. L'église on est à passer à pantin. Balobi que caméra ezali na kati bureau pasteur. Dikambo il faut que na musika.
selon la loi française toke nango musiki bi tokotika te laisser partir mon peuple tokotourna bakambi ya mboko bayebisa biso quelles sont les raisons pour lesquelles on doit installer une caméra na kati ya bureau ya personnel ya directeur pour surveiller le personnel en train de travailler. Ils n'ont pas droit. Ça, ils n'ont pas droit. La loi française interdit. Ah voilà. Ce qui la loi française interdit, mais caméra et dans l'église, il y a pasteur Oyo, il y a Pantin, il y a peine du soir. Caméra, ils ont pour surveiller intrusion dans le bâtiment Songolo, mais ils ont pour surveiller bateau dans le bâtiment. Ah voilà. Tala, biso to yeba ki tutoka l'église na binote, tala ba tude ba bengi biso da témoignage pour passer la surveiller. Église, ils sont surveillés par le Saint-Esprit, mais l'église est surveillée par le pasteur avec sa caméra. Mes frères et sœurs, bande konangai, bino bato bozana d'église wana. Ce qui témoignage au baptême de manomasio isa lukuta, bobenga rapidement, bono bakeza ya lukuta. Mais ce qui est ko s'avérer que ça vrai, que na kati église wana caméra ils pour contrôler ba troisième église. Makambo ikosuka peut-être que ne musika puisque ba pasteur fraudulé oyo ba pasteur oyo bazali balati poso ya meme et pourtant que baza balou ba yefona ko détruire ba nzambe tout royo vous ne serez jamais épargné. Papa Jean yango moni image moko sur la télévision ba dibi que chatumba lobi et que kosimba simba azalaki mwasi ya oyo akomaki mobali ya oyo. Mais banda ndeni ni kaso biyo bimsalika mwana puisque ça quand même nazo exemple tala ba passer non so fraudulé baso basana bangingi na ndako ce sont des pasteurs qui ils se sont divorcés plusieurs fois ba passer ba peine d'histoire wana na bene azaki na mwasi atiki bana mibale ayawa atiki mwasi moko azana Londres na mwana ya muruba na mwana sikoyo mwasi ne azani na ndako aza mwana tata bakomi na commentaire makambo na zolo ça j'invente pas et comment mi na commentaire ba émission alors si vous pensez na ningo na zo telema asa côté ba to sanctification asa to ba to crainte de Dieu, c'est-à-dire que ce sont des mercenaires bazali ba mercenaires bande konanga ba sepe mibali boza l'église ba mercenaires boloka témoignage. Alors, nous avons éclairé place à Bishop Naransi au répondre à la question à Bandimité et Balandansote. Bon, Balobi, surtout Bandekobasi. Balobi, donc, Bishop Tadou Balobi, Bissonio Sotoza, Simba, Bisso. Et puis, avec quoi terri les Pambal Moboué, bon, abalié. Donc, nous tendons à pour nayo. Azamwa sa obala, toi Azamwa sa obala. Azamwa sa obala, te. Na pesi lelo, papa Moïse, papa Mbiye Moulay. Après ce conseil, c'était célibataire. Yokambi Moulaya Lobia. Nazo pese bino conseil bino batu bolingo bala. Il ne faut pas qu'on bala surtout les femmes ou bien les filles mères. Et ça danger pour la continuité de ta postérité. Et cause à qui accident à parcours, accident à vie. Tant à lobby, toute femme mère. Moi je suis à Zalaka moi si ya. A comment que moi si ya. Aïko comme moi si ya. Plupart des cas, basouara parce qu'on a bolingoté na mitema par rapport à ba nouvelle relation parce que cocotte. A expliquer que musika bi poneni. Puisque moi si on so azaki déjà moi si, azaki déjà na bana. Beaucoup d'amour qu'il a, il a l'amour pour ses enfants que pour toi le mari. Puisque moi ça c'est qu'on a bolingo pour na bana na ye que mon bali. Mais tu vois, ce qui mobali ngoza mobali butisa ki bana ngote. Yo mobali ozulu ko ozo place na yo ya ki mobali. Yé moi si naturellement son cœur est attaché à ses enfants. Pour yo maîtriser moi ça il faut yo mobali ku za expérience yake oye obandi ko linga bana na yo na mingi que yé moi si. On moni que c'est un travail supplémentaire. Yango moni ngana yina philosophie ko bisa batuke. Basi basaraki eza mingi na communauté biso ba congolais. Te bazo regretter mingi nde yo lobela ke ba simba. On dirait ba bikate ba simbi ba tito. Ah, azaki na maboko na nga. Mais na kusimba simba. Mais parce que les gens ne veulent pas s'affronter à la vérité. Et diminuer bango et diminuer la vérité bango basa ko banga ne vérité. Moi c'est azaki moi si ya ba simba ki. Ayiko ko moi si ya ba simba ki. Ayiko moi si na omoni déjà. Ce qui te rebi siko ke ba simba. Muto sa ne simbelo.
eza esimbelo nde ekeseni mutu mosusu esimbelo na ngai eza esimbelo na yo te eza na bato mosusu bazali ba dangereux na kosimba soki asa simbisimbi ntango yo ozoya koleka na nsima eza lokola ozoloka na ravin okozala na pasi pour adapter puissance nikolo mwasi wana yango ozomona mingi na kati ya communauté na biso bamariage eza stable te bafoyer eza stable te réussite eza te puisque même pour se marier à une femme il faut toujours koluka oyeba histoire pour ta postérité. Biso toujours ba libala na bapoto vraiment ata yo moko. Mais yango nezo kufa te yango bapoto la communauté qui a plus de problèmes c'est notre communauté. Pourquoi? Parce qu'on ne tient pas compte de la bilembo wana mike mike. Yango zo moto akaya asali libala, asali 2 ans, libala ekufi. On a quelque ça 3 ans, libala ekufi. Au compte 10 ans, il salmi na vie à moi si, asabeli déjà 3 fois. Parce que mon oiseau, vous voyez, lui-même n'est pas préparé pour le mariage. Soit Babengani qui est côté Babengani, Azan a place à Kokota, Balamo côté Libala. Azuni maintenant il a digérer, Bapota, Bamakamboazuna, Libala, Wana Moussoute, Balamo a la place à Kolana Tepo Namali, à Poto, Bou à côté de Bala Moussous. Bon, alors on a vu Kowana, il y a la communauté, nous avons un problème. Le problème doit être dit, comme je le dis. Je pense que ça les choqué, ce sont des choses pour lesquelles on ne parle pas très souvent, mais l'école de Bistoza a laissé partir de mon peuple. Il n'y a pas de questions tabou. Tout doit être parlé et tout doit être dit dans les termes dans lesquels Makamongo et Mounanaki. Alors, c'est-à-dire que Bino va passer. Ce qui y a un autre va passer à malfaiteur les lots. Vous savez, plupart va passer à malfaiteur. T'as la bande de bango, basi la bango. Azalaki moisia, azalaki moisia, azalaki moisia. Mais wana basimba ite basi metonga saki mwasi basimbi yete azaki mwasi basimbi yete alors yango na yekote akumi kofanda akumi kote kaka les femmes de nuit les maris de nuit puisque yé moko ça la mari de nuit na femme de nuit na ndako na yé moko azoko ko maîtriser yete yango na ko une église akumi kote ya femme de nuit mari de nuit puisque il vit avec une femme de nuit à la maison chez lui. Avant de passer à la question il y a Mibale et puis surtout la témoignage à maman tous ça na le cambo à maman parce que ça na komi tungisa mingi maître Churambombo. Non mais tu n'as vu que voilà bas sportif bazolanda de partout vraiment bas sportif mingi malgré corps na biso aux aura premier frère na biso kufaki na kisasa mais mbote mina nos condoléances à la famille éprouvée voilà bo fungola mato mingi bas sportif olanda likambo likambo tozolo ba oyo ba utolo pona likambo ya bishop oui a choqué ba tout pona nini parce que ngam na loba ko likambo seconde mais ba mama bazolanda tata bazolanda mais yesu ba balola on a basimba simba monte non osimba simba lingo ba na sens nini donc sens oya le beleka ngeze na sens que la plupart ya makambo to kute na ngona vie okomona ya sikezate de langage alingaka loba yango wana elingo loba soko zui par exemple moi so vai na ye aza ya sikate pa utaki mamutuzu et pas mutu yango mona loba simba c'est donc utaki pas mutu wana ozo bongisele ou bien ozana ba yango e utaka bongo donc ozaki pas mutu parce que secret moko koza tokoma na pasi moko na ba Europe na ba poto mona mamusu poko même na mwasi ya yo moko kene place bo ozobanga parce que yebi ke azana bana même 4 batata de arc-en-ciel batata différent ozoba tokokuta na tata oyo be misato c'est ce que on disait alors ezana ngopi mabete to lo bango na ndenge ya langage ya grâce maye ko tambola boy mutasubi metanga ekoma kuna tusuba ko mela ba bateke basubelaki donc lingolo ezana makamsu pe ko ya na vie ezana ba circonstance ya ke koma kindengo wana mamuso linga ke zala bongo te mais vinde commission ndengo wana mbala musu po kana kike zala ndengo wana mais na nzela ya makamto kuta na ngona makambo kili oyo santo ye ba sanko mitu na sanko ko za orientation musu to kuta na bakuana mais lingi ko lo bateke et comme il est monté, ça problème c'est normal. Oh, ils ont rongé la société na biso parce qu'on a ça dans la société. On a des problèmes sérieux dans la société na biso. Au moment on vend des pena oh. Biso mettre musubana to vanda bo mona ah zambera kai. Bon to vandi pena bo mona moi si oh azali moi si à mettre moko to yebi pena moi si champion. Mais beaucoup ta na fête. Aye no mbali musubu peka à peine même mawa boy. Asa pena ba na champion ndako mi ba le mi satu. Ma ye pena mobai ne mususu ya sika. Siko siko yo kolobani sika wana. Il va simba déjà. Et simba le problème. Au moins ce que problème yango yesiko na langage ya pasteur ko simba. Ozo comprendre. Mais yé ndinga so le belango izo. Non ça mais yango na zo expliquer bango ndenge zaleli. Donc imagine toi champion Churamboma aboyena mwasi azana mwasi na ye alongwe malamo ati bana 5 na mama de 5 atiki bana 5 yo si OK est-ce que to kuta na yo au moins que au sud déjà pe mutu déjà auto simba ba déjà. Tu vois donc ndenge moko pe to ba te bele ba koza na bakawana.
parce que et touché bato mingi parce qu'il est utilisé dans la forme basimba les messagers toleka to yolo binde na likambo to finga mingi non bishop tatumba finga a choqué bato trop yolo binde nini ozo senga bolimbisi ozo bon na moment oyo eloko zo boma biso eza kozanga kondima vérité. Alors laissez partir mon peuple et une mission sans tabou, c'est-à-dire le poké li boké photo fungono to ba soki ezali boké aboyo poto lia yango malamu naningela ko ma place wana to yebi bien mutu oyo ba ko simbela ote ezali mwasi ozwi moseka vierge na yebi pa baluba mettez pas baluba mutu pas baluba pas musulman, c'est-à-dire avant abala, c'est-à-dire moi si phase à la vierge arobal sa mwana na ye vierge ce qui ba kei mobala confirmer oui eza honneur pour la famille. Alors ce qui pas baluba, c'est-à-dire basel rapide ngo be kolo musupe eza ndenge wana. Mais na ka auto comme na oneti na kisasa tina mapoto awa oui sur 10 9 eza café matanga mututu famela. Ah oui sur 10 9 eza café matanga mututu famela. Yo café matanga. Le wana l'engagement. Non zo be comme ndenge ça qui déception mubali moko aventurer anyokoli ya kimi mutu so eko zo ya vendre comme café matanga. Yango siko na bi yo kasko avant la bima faut na zonga na makomi bible lobi. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Alors, tant que non, celui qui trouve une femme trouve bonheur, et là qui se aux moi ça monseka. Une femme trouve le bonheur. Celui qui trouve une femme trouve bonheur. Est-ce que maintenant, ceux qui ont trouvé Yamalamu, aux en abonnés, ceux qui ont trouvé Yamabe, est-ce que ba moseka nyonso ba ma kimia na kati banda pardon message pardon na le belika moko boy même Joseph oyo Joseph abala Marie oyo par qui Jésus-Christ ayela il a eu ces mêmes problèmes. Joseph abala moi si na création oyebi que non vie wana zo mo moko danger ya moseka asi diko mo mère tala libum oyebi que Joseph azwa mokano habité na ko boyete seconde mete il faut et puis Joseph a su mon canard benganaye mais Dieu intervient vite ko benganaye bakambe zaki makamusu c'est là que dit ça bakamususu et koko ya non il n'y a pas de commune place les cambo Joseph lobby on peut suivre vraiment réponse na batwa na nyonso parce que na kata benquiétude tant Joseph va comprendre que mon mio yo ngana simira noté mais akomi na rondo les cambo boye selema na bakoko na bisoté et ça na quartier na bisoté oyo aza momite to komi na siècle musu oyo non il faut kende non to komi na siècle musu yango nzamba yiko intervenir omoni mais ce qui ozui ngoluté ya nzamba c'est l'intervention yango so la plupart ya bandako ezili bandako ezala ben stabilité ezaju na biloko wana puisque même na l'église bato bazokende bato ba passer baza kolobela ngote baza kotika bato na embrouillement yo za na bandimi na église maman za na 2 enfants za na 3 enfants oyebaki mobali na ye songolo pakala 2 mois après omoni mobali ngo mona ke susuté oyeko na maman ngo bikoya na mobali mususu oyo aza papa bana ngote yo eza ko préoccuper to et donc eza ko préoccuper mundimi na kataba abaki solo pe mundimi et puis mundimi ngo soutenir kayo est-ce que c'est un danger ça dans l'église pasteur aza ko tala intérêt ya ye aza ko tala intérêt même ya bana oyo te bana baza issu da couple wana te nde bana ngo bakota tonner bakotrimer mwana ezaka ko pesa mbongo te mwana ezaka ko pesa bozuité mwana solo ya tata solo ya mama ezali bénédiction pour la mwana. Est-ce que ça nanga mais ba pasteur Joseph Malga boya qui me continue qui na Marie puisque nzamba pas ça c'est la qui Marie alors to tika parole pa na yim to zaki na parole to assisa voilà merci parce que Saint-Esprit mutana ka contrôle makambo parce que mambo oyo nzamba yebaki keno yo koma na siècle na biso oyo ya onga na bengi café matanga laissez partir mon peuple à lobela voilà quoi vie par exemple non ngala lobiango café matanga permettez parce que abaki si ce soit aggravé café matanga na oyo aggravé na grave ngote ezali ninga po café matanga même matanga na bino te ba kopesa café wana ça c'est un de Joseph lokola yebaki ye muta chaki mukumba te alors na l'époque wana na loi des israélites eza pasi mingi a qualifié que déjà Marie azali mwasi moko ya débauché akovana na été et c'est là qui intervention céleste nzamba lobe za yote
nzambe zemi ya molimo moi c'est nzamba utiliser les nzambe utiliser les ya molimo mosantu mais c'est que nzambe pas suka na ye wana te po azwa confirmation lisoi ba keno yuti pa ya nzambe ti esengelaki nzambe atindi alande su na ndoto alande na ndoto alobi zwa mwana na mama na ye zwa mama na mwana bokima na Egypte parce que Hérode azoluka boma mwana ayo comprendre que no makambo eza ya sete eza makambo likolo alors tozonga siko na makambo ezo panza mboka eza tobenga nyama na kombo nango sur 10 ba congolais sur 10 eza na 9% na akutana na mwasi ya moseka te 1% ezali bo bazwa chance ya mwasi ya moseka et le but est que no basi nyoso 9 wana oyo zwi baza moseka te baza mabete question nde ya de sikoyo tango yo kuta meme na mwasi aza na bana mibale misatu mine ndenga tukolola ko question ndeke po ozwa mama esenge ko ndolingana bana soki yo bana bandi kolinga yo bana ba sentir mama sentir que non amour na yo na bana ezoleka nde po kozwa mama alors ba playboy belé bakinaka mbangu epa ya mama mais concernant oyo batozo ngondima te ezanini eligolo bakeno oyo babolibako kono simba oui parce que soki ngai nazwaki mwasi oyo mutu musasa bimana botani bana 5 mwasa na kei tanga na kozwa ye ezali question ya esimbelo sikoyo il faut oya effacer les tableaux alors il faut zala mutu oyo ko effacer les tableaux c'est quoi oyo effacer mwasi image ya mobali oyo zalaki na ye précédent oyo zalaki na avant mais baka faut oui mais sikoyo la nanga très bien oyo zala na kimia na kati na libala wana okuta ye basi basimba ça c'est clair basi basimba obligé okute mo sekate oyo okute mo seka sang basimbe te yo moko mutu ko simbela ye esimbele na yo mutu moko sala ye obandi na ye mais oyo asabotaki ozuye oui mais balobite bango tu baza babe ya mana pe bazali mais sikoyo il faut ye bande sikoyo asabotaki basi basimbaki ye est-ce que mutu oyo azalaki avant ngai asimbela ye ndenge nini parce que nakokoma wana premier problème ezali ete parce que moi sango olobi abotaki deya na Matie bana misato Jacques aye oui na Jacques te akei elakisi ake koluka sous Thomas alors il faut me poser question que non elakisi Jacques ayaki akoki ko effacer et tableau ya mobala liboso te parce que oya botse bana 5 akei elingolo bakeno azana ba sekel ya mobali ya liboso il faut effacer pour voir ni sa motion na mais ça la monsieur traumatisme oya liboso lokola traumatisé ami bala iso empirer mais sikoyo condamné mutu na yoki était peut-être to boité peut-être sikoyo oya azalaki ne liboso peut-être dictateur voilà peut-être azalaki na Ramabe oyo azana satana parce que bamibali musu bazana mokili baotama bazana semence nzambe te yebi voilà bana nzambe bazali bana satana pe bazana fo baye bagaya ko na trois bana satana kasi trois divorce oyo le premier dete mwasi oyo basi basimbaki ye na mobali liboso oyo baboti ne meme mibale bana misato tango mobali na akei il faut azwa temps ya ko discerner ya mobali ya koya na mobali pe oyo azoko kende koluka mwasi il faut azwa temps ya discernement c'est ça la réponse azwa temps ya discernement ya ko kende ko s'engager parce que ozoko s'engager oyebite parce que tango kokota okoto sukuna tani bulu parce que soki o discerner ozeli ta ya nzambe ponde nzambe sikoyo a guider yo pokutana ya malamu po sokutana ya malamu te mais yeba basi basimba ko simba ngana benga ko café matanga mututu amelaka ngo même moleki nzela boko pese café Bible lobi na biso misu na ngai nzambe eza jour te nuit esika oyo bato azobeyela kombo na ngai soki nzambe azosala su makambo wana te komi mutu nde atieli bino caméra na église voilà le problème donc mutu alingi alakisa bino ke nzambe kuta na région de bana moko bishop ke église eza ya nzambe te c'est vrai carrément et net comment expliquer pasteur oyo boye kosambela nzambe oyo aza esprit oyo akontrolaka le physique et le vivant mazwi lisusu caméra atieli bino mpo avanda na ndako alanda makambo ezolekela bino est-ce qu'on est église en papa yom toza na kati église wana ba pasteur wana ya peine d'histoire tolaki na bango bazola na témoignage je crois pasteur autaki Allemagne balaki mibale pembele apesi kutu papier na eto carte na moko visite abi tokoki ko solola to meke ko aborder ko solola mo ke ba expliquer nga qu'est-ce qu'un peine d'histoire makamyo surtout mais les problématiques ils ont continué vous ne comprenez pas qu'il y a toujours des problèmes on les ont les loyo c'est le même problème oui c'est le même problème comment expliquer yo mutu aux pasteurs aux balisa na kati ya église oyebi pourquoi moi nzambe oyo na bolingo na moneke moi mobala kozala ye moko mayebi que so mobala za ye moko aza incomplet toujours aza lokola matière brute il faut toujours balukele dérivé yango mona batiaka mwasi pembe yo ozoya kovanda esika basi baza 15 000 baza 10 000 obali te kasi abattoir obongisi ndako ya yo
ya yo po oyambaka bato wana baba so bazoya wana to bando so wana bango nini parce que en soi érotique yo za marié lelo soki moto ayekotala bino ayekotala érotique te mais ayekotala couple akozwa expérience ya couple yo za célibataire okoexpliquer la maman wana nini parce que tant bakoyi soki mobali nanga azosala boye yokolo batika ye nga mona kosala ngo voilà la solution vraiment bandeko nanga bazotanga naza décide na comportement oyo ba congolais soki bazowumela na kata makambo oyo yo okanga kaka bato bandoki nalandaki dernièrement frère Patrice na big wana saluer atoninga alobito tino ba pasteur parce que pas dans laisser partir mon père alobito tino ba pasteur babi misela ay muso babi misa mari de nuit poto ndima bazo misa bagorodo bien bazo misa tout bazo ba tout mais pour nani bako misa mari de nuit c'est que ça le kuta on la télévision tant que de le baki likambo on a bishop tout le monde a au monde mais lelo lokola bato comme le bango différemment les gens ont compris pourquoi il faut tous la kaka na mari de nuit na kata bandaku pourquoi faut la kaka ba femme de nuit pourquoi faut la kaka makambo onyo se cause la contre oyo kutu bible ça yo ndi bible na moto aza kati na Jésus Christ Bible dit voici si je frappe quelqu'un ouvre la porte j'entrerai chez lui ndako Jésus Christ avandi namoni Jésus Christ boye baka bien te vraiment mamusu to mona Jésus Christ lokola kaka mo pepe moko boye vraiment Jésus Christ mukolo mokilo ngano to vandi avai na kata ndako na kata mutima ndongo vandi boye Marie no vanda susu jamais mon frère yebisanga muto ya kutana Jésus Christ Marie no tikala mais arrêtez ko seko sakana batu bandi bazolanda biso partout tozolo bate po bino ki ba église c'était juste un réveil on comprendre que vous êtes dans le faux vous êtes dans l'ignorance parce que vous ne lisez jamais la Bible vous attendez que nous fungons la Bible on va sakana bino boye maman va na ndako obi ngai mo makabo révolutionnaire ngai na vraiment langage yo ko déplacer mine parce que ozomona ndenge bazo emate ba maman na biso na ba passe na bise na ba passe to ozomona ilo bazo sala na ba passe olongoli si frère asala ka to esi bo sala temple nzamba ko bengo na temple par rapport à quoi temple par rapport à quoi? Mais d'un côté à Zolobanon, vous mangerez à la sueur de votre front. La Bible se contredit. Voilà, exactement. Alors que la Bible se contredit. Mutango aye ko sala temple na yo ata passe na vigo. Opesa kete na temple. Faut sauter métro pour aller na l'église. Fixe ne sala kate. Mais obenga temple pe mena o tiele sous caméra talaka soki ba kabele ne fi. Yo kanisi mondi na ko kabela mutu par exemple 5 € na église ni pour mamso ale la kiabina zata na carte cité. Kasi on so kasi pona yo ko sanga ko pesa embongo o yo yo moko ozuma pasteur ozuma ngo bochela kata kofre okena on ndako yango comment singa bandimi oteli bango sous caméra ah mais non c'est pire qu'un sorcier. Il faut changer vision. Et ça sûr papa toko bakisa sima puisque tozana ndeko moko en ligne donc na siazana o ya repartager na baninga o bazolanda biso papa bobo bobutaka donc toza yo donc pasteur bakomi kozwa bato ya plus précisément na ba congolais na kozodi so ba congolais po bato mosusu baza na ba makambo na te moi mokie ba nigérien na ba nini po jamais totala komona na tant biso tozalaki bana mike ezalaki ka église ezalaki ka misato ozomona ezalaki missioni mupi na kimbangwise et puis non orthodoxe je crois Zalaki et puis na oyo ba ya ba musulman islam voilà mais les noms d'église est commis 50 au Kenya balabalo ba lingo tika batu tranquille bala la pongité déjà mboka on est dans la difficulté sur le plan économique et dans la difficulté koyo biso bato toza na poto so to palgré to bibo to tika moi bandiko na sona kisasa kuna na luka moi lipa moko bwe na pesa bango pona bana pesa bango mikolonyo so tenga pena na bana ozomona mbapesi mbongo ya lipa yo zimbongo wana pasteur ayebi koza na ndeko moko na poto yo ke ko yebisa ye ngai tala mwa ndeko na ngai yo sambelela ye po atinde nga mbongo mais pasteur ndo pesa nga mbongo te pasteur te nzambe pete po nzambe alobaki la manne ne tombera plus du ciel ozomona donc ça veut dire yo bokende boulot omoni bato mingi bakomprenaka te ngana na balivre mo natangaka les origines africaines du christianisme papa mais yo ndenge ozala normalement décembre 2016 olingaka omona yango te batsambelelaki yo voilà po tozala mwa moko boye nayebisenga bibo lokwana ezinga nazali na lingo tungsanga mwa sote po boza pe bele ba grande sœur bazali banani ya zuma parti moko bwaki opesa en place ya pasteur na bango donc apesi place ya pasteur na bango pasteur aja timbi alobi vie na ye kuna na asir lokwana eti aza na mwa entreprise wana ekosaka mwa la ayebisi eleki ye mwa moko boye na 2013
tant on appelle mbongo leki un mois moko boye alobi aye au mona petite sœur nanga ya suka azali tilelo so boki na mombere pa balela ki fe bobo boko tuna e bako yebisa bino alobi nanga alobi ya lota ki ndoto nzambe ayebisi ke ngana kufa na 2014 il faut aussi basambela pona nga na nga kufa ngai ko yo muto so na 2018 ans so passer muta yebisi parce que ngana pesa i petite sœur là la longola so 50 euros à payer allez hier nga mona ngalo kwenti nga banki na ye to akosa ba makamo pampa laissez partir mon père sikoyo petite sœur aye koyebisa nga na kolela nyonso to no bayebisi nga na passer na biso nga bilongo kuna dit à lui qu'il n'a qu'à se faire foutre aza nzambe te et puis personne n'a vu Dieu même hier moko Moïse l'homme de Dieu n'a jamais vu Dieu alors quoi on yebisa nga ba makama pampa mawana te parce que continue parce pendant 150 ans na ba Bible na basango alors quoi on yebisa nga ba makama wana pampa man lelo mboka na sezo kufa ni ona parce que l'église est comme trop l'église christianisme mte ya kiona pona yo moni ba mao balinga ba biloko wana ba sérisien qui pendant 60 ans moi je lis ça dans la bibliothèque mais soka kindeni yaki koyebisa pasteur alors ayebisi pasteur siko pasteur ayebisi alobi non faut benga grand na yo wana apesa mbongo to sambelela ye abi me écoute petit sœur abenga ayebisi kana apesa mbongo basa menga bi me keno sa pasteur wana apesa mbongo te ayebisa nzambe wana lobi na tongo na kende oluka ba buluté eleki 2013 na 14 nazali na bengi bango ngabi ko mais bien on va na kufa na 14 na comme na 2015 eleki 2015 na comme na 16 na bengi petite sœur na pe ba mbongo ya bonani na bisenga biso ni to za vrai na yo qui doit quitter cette église là oza petite sœur na to utino père moko mère moko mais muto ko entraîner na bunde no wana te oya ko zoka ba mbongo ko ke opesa kaye yena mwasi na bala taka bien yo moko za ko souffrir na bana et c'est comme bon minerva la bana na yo ngafu na futa pourquoi vous foutez en haute l'église ngana kene l'église ya bato ya nani ba témoin de Jéhovah mbongo bataka wana ba nosomela ba badra na Ethiopia oya bino botsa ngoa tellement le coûté l'équipe bino bazairo ya ngona mboka wana eza ko bonga te ozomona donc bazili to comme na 2017 nayo na bengi ngabi boni pasteur nayo o pasteur a malade ngako yalo baki ala mona nzambe bon siko ko malade avanga ngana ke l'église te na za na bo moitilelo ya za ke l'église azu malade nini papa Bobutaka na ansi ozaki mobeti munene ya ndembo na kati ya mboka na biso na Imana donc bato tout ba oyoka yo ba reconnaître mungu na pona oyo ba ebaki yo te donc participer lisusu pona avancement ya émission oyo pona ko tia polele ba makama mabenyo so sama na kati ya ba mangomba merci beaucoup na kanse zamba la sukate c'est pour coucher avec des femmes de truie à bateau ba biloko ndengwa na ba bana mike ba koya ngana ina passer mo kuna za ndengwa na musane na bigisa imoto omona bato bakoya ka koya ye na bengi ngabi mais pourquoi yo kaka bato na yo ka oyo bakoya ka ko isanga ngana mona yo na Bordeaux ria na koya te tina bima wana na koya te merci papa Bobutaka na ngasi to ko imbalasika embalasima pardon et mbote mingi na libota mobile merci beaucoup merci beaucoup papa Bobutaka na ngasi ekomi balasima tozo continuer émission na biso otala bientôt sur Erotech TV merci beaucoup papa merci bonne soirée aussi. Bon, bande ko balandi na kansi bouti kolanda moko ya olanda ka bémission na biso na Erotech TV donc mo beti munene ya bale na kati ya équipe ya Imana et donc Bobutaka oyo pona bato ya epoko wana boyeba ki très bien azaki moko ya ba beti kitoko makasi papa Bishop na kansi to komo kende na suka émission na biso mais na ko kende na suka émission te sans que na pose question moko o bandeko o balanda biso ba posa biso. Yo lobaki le peuple le plus pauvre du monde des alliés peuple congolais bande ko basepela ki nango ata mukete me na ko loba ndengwana okanisaki eloni non c'est la Bishop
terme on a les plus pauvres la pauvreté et s'exprime physiquement mamusu bato omoni bato na problème moko ya langage ya kokuter makambo tozoloba pauvreté ezaka ya mbongo matérialité spirituellement l'homme peut être pauvre atelema pena bomona ka mutu maza pauvre donc matériellement spirituel donc on la pauvre ezana makambo ebele mais ya oya biso ya peuple congolais ne ezato comme ce qu'on a top niveau peuple congolais est pauvre voilà spirituellement partout si comme na domaine si comme pauvre puisqu'il y a précisé très bien tout ça m'a mis tout kala oui voilà c'est-à-dire expression ya pauvreté si ko to zo mona na on a comme matériel zo mona le peuple est pauvre après nous soit moi c'est kaka moi sakala voilà azalaki moi et puis ayeba ki bien kazalaki boy maya tout anika voilà ko yo benga nani est-ce que motonga ningo vina ye mutuka chez concessionnaire ko takate azoke de kako soma mutuka na Allemagne ya kala ye na ngoyi komi ko tungisi komi na bandemo mutuka komi ko nyokola mutuka comme si mutuka ngomba si basubeli pourquoi ko soma pena chez les concessionnaires et puis ça coûte rien parce que ceux qui sont nous sommes en Europe nous avons tous les mêmes salaires oui et ça que biso ba congolais tous na scène biso na poto bikolo non tous na même salaire mais pourquoi quand nous expression na biso libanda et zo na pauvreté et ça parce que nous sommes d'abord pauvres à nous-mêmes parce que nous ne voulons pas accepter la vérité papa oza na kati église tout ça makambo église oza na kati église omoni passer de dingo ya bien église bo bani na église azata na sapato bi balete mbala moko akomi na 10 chaussures mbala moko akomi ko rata bijou mbala moko akomi ko changer bakar occasion mais bino bato bo bandine ozaka ka ningo kotaki na passer wana il ne veut pas t'associer pour ame mayo na ndenge ye akomi na 10 chaussures akomi na bijoux ame mayo pété mais yo zaka ka ndamba ko pambola yo mais tango zozonga na sima otali mbongo no ya muke yango ne sali ke bofuta sal mbongo no ya muke esali ke bo soutenir ba missionnaire mbongo no ya muke esali ke soki missionnaire ye okende ko foutre des hôtels peut-être oké musika les carte bleue na yo et comme na problème likolo église puisque au côté banyongo église dingezo qui se lombongo zongi cité au na problème bancaire mais tout ça tu ne peux pas t'asseoir yo moko vanda ota la pasteur ngo en mise en face de toi o tourner mituna o zaba te ne touchez pas mais ouais ils ce ne sont pas des ouins batone ngo baza ouinte quand quelqu'un est ouin l'onction la Bible dit que ça descend jusqu'aux robes c'est-à-dire outi na mutu et comme na mwandefu et sopani. C'est-à-dire quand quelqu'un il entraîne ceux de sa génération. Mais comment l'onction tout ça n'a pas passé là dedans, ça entraîne que les pasteurs, la maman pasteur et les enfants de pasteur. Bah tous les l'église ça entraîné par l'onction à pasteur. C'est déjà c'est pas une bonne onction. Alors il y a un tout ça côté de me laisser partir mon père pour ba. Awa toye di mutu boko na kandate, tout ça pour la réalité de ce qui se fait dans nos églises. Bah pasteur quand il fallait que ba CP là, ba yebake un de nous a bongwami a commis ko aider biso puisque moi je suis devenu un bras pour l'église. Comment aider on a des na ça va secret na ba. Na ko aider ya ko dénoncer ba faute. Oyo ba ngomoko ba sali sans comprendre. Ba kotisi ba tuna échec, ba kotisi ba tuna destruction, ba kotisi ba tuna obscurité, ba kotisi ba tuna ténèbres. Tant yo zo kolona na kati ya moto, loni moto na mutuke azana femme de nuit. Oloni ango ekobi makate oloni nakata moto ya za na masque de vieillesse c'est-à-dire que moto zo tambre que passer na ngai bika na za na masque de vieillesse oloni ango nakata moto moto ango il ne pourra jamais s'épanouir yango zo bato bakomi na église na biso yelo bakomi na longo ba béret rouge omoni béret rouge béret rouge soko tadi ko na signal ya béret puisque béret est kaka signe bana basi ngo bakomi na église na biso tellement que bati ba poudre moto azotikala na peine du soir azotika 2h 3h du matin puisque il faut aller à prière na 2h du matin na 3h du matin et puis moto na tongo il faut que de musala soit il faut même bana na classe ozona bana basi bakomi na ba cerne oteli bana basi ba seriao oyo commissaire puisque moto a réalité prière ça na 2h prière ça na 3h prière ça na 4h prière 4h 3h c'est-à-dire moi chouana déjà au déconnecté dans mobile na ye au déconnecté na ye moko puisque azo là les sous-souté akomina ba cerne tant ba cerne on moni pe elongi ya femme de nuit lati puisque là na kasouté
na tongo il faut même bana na classe na tongo il faut que de musala alors omoni siko bazo sala nini bakomi kokanga plus baso les femmes au foyer bawo bafana kana banda parce que moi je suis akusala musala na tongo akolinga prière wana te parce que akina tongo be oyo bakomi kokende mingi na tongo na musala azolala puisque na buto alala kite asiki na passer raye ya pe du fallait alanda na 3h du matin si mababengani na musala 3h du matin baba la raté bana la kate mais talaka ke lo ata yo moko pasteur ozolanda ngama pasteur salaka une semaine yo kaka radio wana keno tika bana keno musala tala résultat elomino omona ke longeza sou bientôt voilà bon on est comme kozana problème non c'est pas fatigue et c'est surtout accumulation de problèmes yango pesa ke longe beba wana ezali ndenge ya bango ya ko travailler pour na koluka ko liya mbongo et pas ba mama wana po bayebi bien que no soki baza ko étouffer na prière à 2h du matin 3h 4h du matin bayebi que no okozala na mal ko se lever pour okene musala alors du coup tango yo lembi elongi na yo et copie ba fatigue nyoso tout tango ko kende bayebi que no mari de nuit mikolo aza ko sakana ko sakana te donc refléter yango elongi échanger alors façon pe po ba yo kablona mobali yango na parce que tango yo zaka de bekute tout va toujours comme ba ya église de appel du soir o ya pasteur soleil oyo bazo ko benga biso na Canada soki biso makamto zo ko loba keno to ane ko lona mabela mabe ndenge tout rezate alors le quoi to zo lona na terre fertile yango retour eza ko zonga o bazo benga biso na Canada et puis baza lo kuta bato ngo appel du soir bali ko inventer des problèmes on se sentir bato mo zo ils sont pas dans le vrai alors du coup yango zo na retour oyo baza ko benga biso alors ce qui vraiment bazalaki église oyo ezali ya solo ya nzambe nde retour ekozala te contre bango alors biso toza ko dénoncer toza ko condamner et puis toza ko enseigner bana na nzambe bekai ekoya bango mato ya mulime fungwama bazwa conception ya koyeba keno nzambe bayebaka ye na kotambola kobanga ye kotanga makomi kosayela o bible eza koloba nde ozwi délivrance na quel lisusu pour l'église wana balobi keno batie caméra na kati l'église mais balobi keno ça le Saint-Esprit nous pouvons rien faire mais ceux qui bango siko ba remplacer Saint-Esprit na caméra pasteur soleil yokanga inde naza koloba siko yo olingi osayela nzambe musala c'est-à-dire que ezo sous Saint-Esprit te komi caméra na batwango oyo basfana kana kati église wana na ba collègue na yenyo soto bazo mona que non connaît église za nzambe te autres zol ba toujours que non Psaume 139 verset 19 ce sont des criminels les hommes des saints déjà bitine zali kodia fondation na ye eza kodia permettez ngai ba Congo na vouloir binote mais kodia eza pona ba Congo mais kodia ezala kana mutu soto te c'est-à-dire kodia mutu asimba kango zali mutu azandoki c'est-à-dire na famille soki baboti bana 10 si 10 bakotala nani oyo aza na semence ya Caïn alors bato à peine de vie pasteur soleil na pasteur nyoza pe du soir baza ba Caïn baza na semence ya Caïn ba diable le code ko kaka oyo aza na semence ya Caïn ye wana ndoki yango nde akotraver na kodia alors kodia na ye lokola na business akokite asilisi bato akokita bino vomi sikona établir yango na mamutali ya église pour l'église ako sacrifier bato ebele yango tozo koloba na bana na nzambe keno bisika wana nzamba azali te bokanga bisaka na bino bokende laisser partir mon peuple bokende koluka nzambe na bandako na bino Josué 24:15 moi et ma famille nous servons l'Éternel nzamba koyoka bino babanga nde nzambe baba na kotambola kobanga nzambe délivrance ya malamu oyo nzamba za kozela ezali repentance mutu alongoli soni na kobanga soka zalaka muyibi alobi na yiba so zaka ndoki andoki moko ya 30 ans na bango yoyo azali awa ya longi soni alongi na kobanga babete kutu maboko pasika zo sunga bango eloko oyo nzamba zo zela nde mutu afungula mutema na ye bango bazali ba semence ya Caïn bazali ba fabricateur ya kodia kodia ezali bondoki ezali coutume eza condamnable dans la Bible est-ce que ngena tout na yo mutu a 30 ans est-ce que kodia nzambe na Bible zo permettre que ça yebi yango nanu bila yibi kutu ya est-ce que yebi kodia mais est-ce que maman moko tozwa ki dernièrement bi que non kodia to yebi kodia ezali pona ba Congo kodia ezali pona ba Congo bazombo bandeko so bazombo ba yebi yango kodia signifie bondoki mais balobi bien que non mutu akolia na mutoki na ye alors pour les mutoki ne sengi ola mukana tongo okelo koluka soki yo lamuki na tongo te mani pe kota na nikolo ko te alors tant yo c'est la kodia yo senga makila wana soko sisi ya famille misuno siko otali banani mais yango zo na église wana ozo na parane bato bako fiji de manière mystique et puis baza na église wana ba pesa ka communiquer ya bibembe te ah bon na église wana soki muto akufi
bakopesa communiqué. Alors, pour venir à Nabi Bembe, Bishop Tchatumba, il y a 30 ans, il y a un ministère. Si tu as un problème, puisque Bolim Bissabiso Bande communiquer sur l'amour et vérité, Balobi et Zanouanate. Nabato Baza Pemben ya passé en Njoli. Balobi, mais ndengeni bino communiquer Batouke Njoli a Sombi Église. Église wana ezali ya Confédération protestante de France. Basomba biso toza loka ba locataire. Ngai mutu oya bengaki alobi, moi je faisais partie ya comité ya suivi ya makambwana. Biso tosangisa mbongo ebele na kati église, mbongo wana pasteur a lokoti ba mbongo ebele. Alobi osomba église et du jour au lendemain bah, responsable de la Confédération protestante, bah, il retrouve sur Abino, tout ça, Nyongo, ya salle, surtout continuer n'engwana, et Zali, to boire Abino Libanda. Surtout, mais non, et ça, église, surtout, somba, to pesa mbon. Abi, est-ce que vous avez la combo et la boîte aux lettres? Est-ce que combo ya amour et vérité et la boîte aux lettres? Bah, non, tout le monde a la Confédération protestante de France. Abi, mais non. Bisoto Somba église on a 2 millions de brouettes d'euros. To Somba bino bozana bozalo kwa bozo fouté là derrière. Yeba que jour boko continuer ko foutate bisoto boa bino libanda. Mais olobinde nini par rapport à communiquer yo pesa puisque balinga ba yoka source d'information ya likambo. Na sengi bino ici pour monoko ebeta ki bakona bato ba pesa information ya komisa passer njoli. Ya ngomni bisoto yaka na laisser partir mon to komisa ka ba passer. Voilà. Bisoto yaka ko komisa ba passer la wote. Puisque ngai na yebi pasteur a uti ko sa de kobo na mesa a uzu bible baza ko présenter wende Dieu. Yena mutebe na yebi ke aza wende Dieu te. Mais abandi côté ya auto ko sa de kobo na kata biro yango zo na laisser partir mon peu toka na bilo kwa nate mais muto apesa ki biso makambo passer njoli a insister yango monaki to yaki kolobango mais tala to lobi yango ezali ko to fongoli boîte de Pandore makambo ye bata mikono na église yango biso to yebaki te e bandi ko biso ke église wana esomama na passer njoli te ezali église ya confédération ya protestante yango ne to zo bana bino boy yo moto pesa biso information yo ne moto faut se repentir alors biso to ça na bato biso basaka na église nyonso so bito dingo zo n'importe quelle information sur l'église to kozoa mais ça objectif na biso ti objectif na biso to lo dans ensemble par rapport à mon expérience mais passer njoli mais je retire mes paroles on n'a pas qui corona yoke ozaya ndambo futaki église je retire mes paroles et bo futa église bo betisi so di baku et puis bana ndambe na mokili bo bayoki soni bayoki sobo et puis moto abenga kibiso arrivé à ce que entourage na yo azaliki ba serviteur de église amour de vérité par mois il faut cotiser 15 000 chaque mois on ba serviteur kaka 15 000 pour la cause l'achat ya salle après des années on a payé église sommamité et puis bon place que ndébanité et yebanité alors moni makambo wana je retire mes paroles bana nzambe bodi misanga na makambo na. Alors et puis pour continuer la même idée dans 6 mois problème ezoma qui il faut tous na source claire na bibembe o bakundi depuis 2 ans na kati église on a depuis bateka ba kiwi na amour et vérité ba kiwi était kamaki voilà tu dois être na kiwi surtout sur information sur to ya na ba kiwi kiwi fruit oyo kiwi fruit oyibi kiwi fruit ya kiwi oui alors bayaki babengi mutei ya auti Afrique du Sud baya 2 fois atekeli bandimi kiwi alibi que ça dit fruit à onction si ko tango bandimi ba ju fruit wana bali yango ba diarrhée ba problème ba kufi ba to ba na 5 personnes ba kufi na kati église alors c'est-à-dire que moni makambo yo to so c'est le dossier mo bimbe ko ya potolo belango écoute dans laisser partir mon peuple personne n'est à l'abri aux ala pasteur songolo pakala soki likambo ye ya confirmation boye to yeko détruire yote to yeko dénoncer les mauvaises pratiques pour bana nzambe lobi boko na mutambu te a plus que bino ba passer la manette bonata ka manette bolimi sanga parce que na zana la ka lunette que na zana ba manette mi bale et qu'on a des lunettes za ko justifier ko za musantu
otomoni ke bato basako kovanda na lunette amoni loko naza sérieux bamoyi ke passer sérieux nzoka nde omoni passer bakuwa azokosala Bishop lobeli biso mabe. ah oui parce que abe nalataka lunette nasengi déjà bolimbisi alati lunette omoni ke lunette oyo alati alors c'est que personne n'est épargné oyo ezali courant ya révolution eza courant révolutionnaire ekokota partout mutu te azali épargné ke o tokopakola mutu te na mafuta toza na baninga mpe te ekokotela bino eza na moninga te basokangi porte smartphone etondi baeglise toyitoli balikambo na yo natuna su bishop likambo ancien joueur wana alobaki mpona likambo ya prophétie Bobutaka na 2017 2014 yo tozali na 2018 bishop bamama lisakolo tozoloba oyo bino bolembisa nango bato sikoyo bible yoza na question sur bangunza nalobi naina comprendre te moto abato lebisi akokufa atindi mbongo ya bandeko na ye na bolingo ya ndeko nazwi mbongo apesi yo ndambo papa paster sikoyo yo komisu oyo bando professeur moto apesaka mbongo akufa mpo yo ganye nini non non c'est la façon c'est une manipulation parce que bayebi ke africain ntango bazoba likambo ya liwa akobanga c'est comme ça baprofesi nyonso oyo bapasse na bangunza babinkudi oyo basali koprofese bato bazoprofese mingi liwa tango bakobeta kaka liwa mbo nga mpe babetaki yango ntango nakende kobina mabina ya 50 ans nabinaki yango mpo na nini parce que baprofetisaki ke nakokufa yo mpo obangaki nabangi te nayebisi bango ke d'abord baprofesseur mino eza ya lokuta nga nakufa lelo te yango mpo nalakisa bango ke nakufaki te il fallait danser landa bango yango nde nabinaki bato bayebaki pourquoi nabinaki te papa bible elobi na biso dans les derniers temps bokoyoka bakoloba aza kote oyo bakoya bakoprophétiser grave tenez-vous bon et puis frère na ngai ya joueur prophétie babandimaka kaka te bapesa yango deux conditions okoki kondima tout comme faut examiner na koexamine tout comme okomona eza malamu tout comme eza mabe oconsidere yango te balobaki no likambo soki omona eza ndenge wana te mais tiles mpo yo kufa eza likambo moto ayebisa yo te moto atinda na mokili nde ayebi mokolo kokufa amen voici pourquoi même jésus christ eza na makambo so aza kotuna aza koloba meme ngai même baange oyo baza na lola bayebi moment oyo nzambe afixe mpo na propre autorité na ye te kini autorité de dieu c'est quoi c'est sa souveraineté mpo asala likambo aza na besoin ayebisa yo te aza na besoin aleka mpe pa motu moko te ye akosala yango ndenge alingi ndenge akoyaki nde esavo yo oyebeki okoya osengaki koleka na ndenge papa na mama bino si baoblige bango na makasi babimisa yo obimi lelo bongo mpo alongola yo il faut aleka par motu songolo ça ce sont des mécanismes des escrocs eza manipulation moko très facile yango nomoni bino oza na kati na baeglise ntango bapesaka bino prophétie nga baprophétie mpo na nga boye baboyaka yango te baanalizaka yango nano kozongo mbala moko considération comme lokola discernement moko boye ya fardeau moko boye na culpabilité moko boye tala moto bato akufi na ye te banda alobaki aza kuta tosola soki na kitoko boye voi mpe échange ya 2014 ye moko pasteur malade ye moko pasteur tozalaki na pasteur moko bana engasali baye pasteur moko azalaki na usa pasteur wana azalaki na église ya monene azalaki mpe camarade nanga tozosola bien sikoyo azalaki na hernie eza koderange fo ezokwisa ye na soki ngai moto na nzambe il faut que tosala intervention chirurgicale te maître nzambe akosala makambo oyo papa akufa Ernie Toboka, tant que tu es en hôpital, il retard, Ernie Toboka. Alors, les messagers, dès que moi poser question, alors le messager, est-ce que Moutoune ça l'a bien? Les Kambouni n'aza na bangunza. Ils ont la problème na bangunza. Déjà Zambe azoloko mon parce que na question wana tunami et la kisi que non mabele toza kolona mbuma ezaliko obima. Masango peza tolona mabele kitoko o Nzambe alingi. Ngunza zana déjà pour na bato bazolanda biso bayeba. Ona bonga mukete na izuna no oyo tio maître tio mbomba tio koloba otali ya prophétie. Balobi la prophétie par l'excellence c'est la parole de Dieu. Et toké na Jean 1:42. Balobi bien na 41 André a même déconné Simon Pierre. Alors nous avons trouvé le Messie, celui qui correspond à Christ. Et qu'en verset 42, devant mettre à Tali Simon Pierre, tu es Simon Pierre, fils de Jonas. Désormais, tu seras appelé Céphas. C'est-à-dire, sur toi, je bâtirai mon église. À prophétiser, na temps présent, na temps passé, et na futur. Yé mon tapé ça qui Pierre fungola ya ministère. La qui c'est prophétie en Zambé étant bloqué na signe. Ce qui nous a prophétisé ba signe fait la accomplissement accompli. Donc quel est sous na prophétie il y a ange Gabriel et pas ya Marie. Alors Bible que non, je te salue Marie pleine de grâce. Yo na yonde okobota mwana ya molimo mosantu. Et puis pour a confirmer que non nazali ange Gabriel et ote pas Zambé alors voici ta parenté Élisabeth la femme de Zacharie.
Elle est aussi enceinte à 90 ans. Alors, à 90 ans ou 95 ans, c'est-à-dire au cours de et c'est là qui a confirmé, accueilli Kota la Maria qui Kota la moi si Yazakari Elisabeth a coutillé na Zembi. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste na libumu a tout qui a lui voici la mère de mon Seigneur. Confirmation et c'est confirmé là qu'ici prophétie en Zambé et tambla bongo. Pour na bana Zambé là qu'ici ce qui va prophétiser yo, il faut y de sa mutua na pesanga signe zo la sakene et outie pas en Zambé. Na c'est comme ça. Alors to qu'est-ce que pour na bangunza? Ne kongunza, il faut y ba de yangunza ezali bokoko. Alors bokoko ya lile kana sema kolo, to ko pesa yo chance. Bokoko ezali pesa tolo, pesa mkongono, to ko chayo banzoloko. Bokoko la kisi pesa mutu to supela so il pona ba chance. Alors bangunza ezali côté ya ba nyanga. Alors soto kena ba Congo eza ne kolo oyo eza na bondoki lokolo ya buzobo loka banyanga te bo munyanga ko bomo lokola nguba na kwanga na makado munyanga bomiyo. Alors ekolo ya bandoki na vouloir bango te mais eza ne kolo oyo eza na kibondo. On vouloir bango te mo lobel bango. Mais ça li de vérité. Mais ça bien te. Mais na za na muninga ya munyanga. Wana za munyanga ba Congo ya de sorte. Mu Congo oyo eza na kata Nzambe na profiter na saluer Pichu Matondo. C'est la parole qui confirme l'homme. Voilà. Wana za Congo, ya kata bunzambe magake na babatima te. Wana vya mu Congo. Alors mu tango zoka keno bangunza, kingunza e utepa banyanga. Alors ezali bokoko et yesi ko l'église. Et y a une église. Pour ba vrai bang e bokoko e na kata église, yango église yango nini pevalongo. Soko tuni bangunza wana, so tuni bangunza wana kino siko kino, église na bino za nini ezali pevalongo. Pevalongo nini bipa yonga na uta. C'est-à-dire nga na vande na bango never na yebi mukongo na chaka loboko nga na poche. C'est-à-dire mukongo na yebi. Ayebi bangunza. Na yebi na bangunza. Na yebi ba chef coutumier. Na yebi ba chef coutumier. Na yebi ba mandona. Ba mama bingude na yebi bango. Et la kisi que non na vu enseignement ya pevalongo na sinaki missionnaire na kata bâtiment pour na yeba na monde ya mystification ni ne le kaka. Autrement dit Moïse na ndaka Pharaon c'était moi. Alors si kongonza yo belanga wana soko tuni bango bosala nini bokoko. Baza na Bible te. Baza na loko te référence na bango Yoshua mais Nzambe na bango nani? Baza na Nzambe te. O Yoshua wana soko tuni bato basala ka soloka baza pe na Yoshua. Baza na Yoshua. Alors du coup bangunza baza na kati ya bokoko na kati ya bondoki na kati ya mabe. Ah baza na bokoko to bondoki parce que bondoki za pas forcément. Mais na lobi déjà église na bango ezali oyo bato bapumbwa. Lokwa ba tirope bazo pona kata samba. Soit disant PV, soit disant molimo. Non. Cet esprit est esprit à désordre, esprit à paix, il y a organisation. Alors du coup, bango l'église de bango zeba pevalongo. Alors misani sa manaka pevalongo. De côté. C'est comme la banda kabato. Kozo poussière bakola bato. Kopopola. Ma yoka ba pesa biso verset. Mungu ba pesa so verset. Na yebi moko atinda lobi que no oui, Mungu oyo na derwa de 19. Wala zaki makambo ya lelo te. Ya lelo to ke Mungu wana ngina yebisa bango po bazo profiter sima ba verset biblique. Mungu wana oyo ya derwa de 19. Ezali balobi que non, babi les hommes de ces pays là, de ces villes là, ils ont dit que non, oui, notre ville est bien située, mais nous avons un problème de l'eau et de la terre. Alors du coup mabele ils ont produit parce que mayo bazo baka la mabele eza pour empoisonner. Et sengela ki siko Élysée aya ko boaka assaisonner mungu ela kisi bizaleli. Mungu atia na kata biloko eza po bongisa biloko. Soki mungu balambeli ngai na kankoto na matamba, sali ye bongisi pondu na kolia malamu. Mais soki ba tiango te, ba tie belé eleki est-ce kolia pondu wana? Te wana komi sali bizaleli oyo Matthieu 5:13 le dit que non, si le sel a perdu son saveur, à quoi serviront de les garder à la maison? Vaut mieux les jeter dehors. Mungu wana bazo le bedai bizali bango ba profiter na mungu. Mungu na bango kaka na kata ba bâtiment ya pevalongo. Mais soki mutu azui molimo aloba. Mais pourquoi moka hôtel mabite pesa mungu bolé c'est mungu muso alobi non tika alobe la kisi contradictoire que bandi c'est que mungu ya kweka ngomuno tamba boko na banda kuna yo baboke na église ya kweka ngayo ozo prophétiser ba mungu na muno. Oui mais la kisi tangu mwana na kata église soki église a molimo te soki bokoti okonoyo kakaka oya za koloba oya zo loba oya zo bata mabomo na mituni même soki makwaye bo mitaka tanga kosi kaka bini mala moko et na milwaki no nzamba ningaki na kende kaka pona na zo ba enseignement yango bo mukona kotelema tuna lobaka na longoli te na bakisi te
na kosi pété parce que tout zolo baso Et de Bible eza pratique à Bible bata mangunza ba siliki bako silikate Bible mais bako silikata mukete ngunza wanga na Yesu Kristo alors ngunza lobi Yesu Kristo ayebanite Yesu Kristo ba uta ebite babota yete nini te maso c'est-à-dire bazali batu o bazali égaré déjà ouais puisque bon va tourner la Bible mais mutu wana mutu ne so ndele zo sala bien te mutu nanga sala kata na chemise na cravate na na mwasi na bana na mukana tongo zala no calme papa yo solo makambo eza na Bible bato nyoso baza kotala maboko na baponga ya tozo benga banani bakendo wapi kombo na bango ni bangunza on na kende kotala makambo na ngai pa ngunza est-ce que kende kotala makambo ango ego teke ngi kolo baboye banganga bangunza batamfu ponga na kina tamfu moko na tachala takali puta torche ni soki avandi bo sozo ya tali bo sozo anchoko moko kimoko katewu akoleka te misana bango alors ba nyango na kati église parce que bazangi bakilia bakuti congolais azana ifa atanga ka Bible te alors neni ba profiter na batote ozona il faut alors bangunza il faut boyoka nga lelo boza bana ya banganga bakoko na bino baza banganga boza bangunza batamfu bamando na bambigundi c'est-à-dire makambo ya salité o bango basalaka déjà du fait que kombo na ndako mutu ozo basaite no kenango c'est pas bien pour ba kombo na ndako na ngai bango croyez bazui mais non nga na zwa nyonso depuis na bima na baki bien depuis na bima na kena na nyonso tout. Merci beaucoup Bino Bandeko. Merci beaucoup. Tango tozo vivre, tango nzamba zo pesa pema na bomoi, croyez-moi en tout cas bitumba oyo babu na biso to babu na nzambe, babu na vérité à laisser partir mon peuple. Soki baleki biso tozoya to sungana bango banguza botika bokoko, botika olekana sama kola batu, botika ko sukola maboko na ba kantini o bembe mutakufi boti matanga, o to sukola maboko parce que to uti ko kunda mutu. Famille ngo pe boyebite so tali biloko bangunza ka batondo sala biloko. Merci na rejoindre na pesa lilo mo asuka. Bangunza yo suba kufa tozana ba tombo na bango. Ba maondo yo suba kufa to yeba tombo na bango. Bato yo suba sala ki nzambe na makambo na ba chef coutumier jusqu'aujourd'hui bazali. Mais muto moko oya kufa c'est quoi oyo ya découvrir oya landi ye wana ndazana bomo balanda ye yango ya zoloba. Merci beaucoup Bino Bandeko balandi na kasi boza ebele bolanda ba émission na biso eze sengo pona biso pona oyeba ke bo participer à l'émission yo tant par bas téléphone que par bas message par internet et donc vraiment restez connectés à Aérotech TV. Donc, nous allons continuer, laisser partir mon peuple. Botine de la biso, message, botine de la biso, information sur le comportement pasteur. Merci beaucoup pour la Canada, l'Afrique du Sud, la Suisse, les États-Unis, la Suède, l'Australie. Merci beaucoup pour la France. Merci pour le soutien. Bino boyebi ke musalo tout ça là tout ça là vraiment pour na bino et puis bah on a profité pour naïf sabino que pour na bino ba tozo fa na Paris toza na événement moko ya munene na assemblée merci donc organisé par le traiteur Mama Rosa Kiangata le 24 mars 2018 bozangate ezali dîner débat masolo kitoko pour na bino bandeko basi masolo kitoko aussi pour na bino bandeko mibali moi et le Kolia ezali détente à Malonga et Zawana Bobo Sanate la seule date le 24 mars 2018 merci traiteur. Bonjour, bonsoir à tout le monde. C'est votre humble servant de l'Éternel Rose Kiangata. Oh et le a représentant Moussala du domaine. Bilo a dit ça match la carte na carte na match bilo rebelle. Je suis une servante de l'Éternel. En même temps, vous avez vu, j'ai fait un travail pour aider les autres aussi. Donc, je merci traiteur de Madame Rose Kiangata. Donc, je suis là pour la tout événement, la bino notre tout le monde a besoin. Nalingi Yesu, baye bakumbo ya Nzambe na ngai. Nzambe oya mpinga ngai, alabana ya kuti konote. Nalingi Yesu, baye bakumbo ya Nzambe na ngai. Nzambe oya ponda ngai, nasalela utabo mwana ngai. Donc, numéro na bango au défilé na c'est awa. To komi na suka émission na biso maître Choura moment ozana 1 minute pour na saluer bandeko o ba Holanda. Na pesi mbote mingi surtout na ba sportif nyo soazo landanga de partout na Afrique du Sud surtout bozo benga trop na Angola na Zambie na mono master so
champion bongo comme un grand pasteur en Afrique du Sud vraiment mbote mingi na bi kolanda message au champion bongo nzamba bengi à peine même na lingi oza déjà na laisser partir mon peuple nzamba bengi parmi 7000 hommes oyo batanga kombote ozala parmi ba vieux prophète té na pesi mbote mingi na la maman de Saint Carmel Kamaki et puis na pesa mbote mingi na initiative moko eza na Suisse et pas maman moko Pauline Lumumba Pauline Lumumba maman wana asali association na ye parce que en soi même France et tongoma plus na ba association ce que les kambesa ko association de femmes volées et violées association des hommes bâtis association de tel association donc moka oya biso poto tongango lobby il faut dans la association oyo zo s'occuper na ba branche nyoso poto za na problème to mona ka soko mona ta accident salami batarutu ba association banani babimi oya banani babimi maman wana sala association na ye maman Pauline Lumumba na Suisse ozolanda ngai mbote belé représentant nango aweza coach José Ngufulu ya les Valois donc bazo ne fils que 1 euro oyo za nango contacter maman wana Pauline bato na Suisse ba maman wana Pauline Lumumba ba mona ye 1 euro ya pamba ba baza na France pa José Ngufulu na les Valois coach ya les Valois beaucoup na bango bazo 1 euro pona ko sauver bato baza na Lubumbashi na Katanga surtout bato baza na Kananga bato baza na nini na Goma na Bukavu na ba passe nyoso bazomona c'était une meilleure initiative au bango bazui parce que na ko ba likambo oyo me yito ko solango ata mukolo musu ngana moke bato ba sepelo na journée de la femme mais ba bosani bande ko na biso baza violé bande so baza na ba problème mais bango ba sala association pour na ko aider bango pour na ko aider bato wana parce que mbongo na so ko récolter 1 euro ba senge belete 1 euro kaka 1 euro soko za nango bengi maman o contacter maman na Suisse aza koni Pauline Lumumba awa na France okena les valeurs kuta avec José que ces awana bacheni ozo chaka 1 euro okena yo mais yeba ke ko sala musala ata batu ba monité mais kolo aza na lola ko mona yo merci vraiment na balandi biso surtout ba sportif nyonso de partout merci Bishop Tantumba on appelle ici maman catch mais le 5 ministères si on monte courage persévérance si tu vends les biloko yo et surtout ko mo ina ndamba pambo. Alors le messager. Bon, là il a profité pour benga ko sa famille surtout bazala mobiliser parce que tout est ko perdre sœur ya moko ya biso voilà ngalula Angèle oyoyebi bozala soudé mobilisation partout na Belgique fafan c'est-à-dire makambu eleka na ndenge elongameli po oyo auti kolala c'est une grande dame ngalula Angèle na Orly oyo akoyoka communiquer oyo a passé na ba oyo nyonso bayebi pote makambu na eleka na ndenge moko ya malamu na profiter ko pesa mbote na maman italatala bipa ozali et côté kango laisser partir mon peuple sans oublier to le bela vie pointi ce point Papigen ce que boy sala mokili na yo bana laisser partir mon peuple bangoyo pona bangunza na préféré de suko pesa mbote na bana laisser partir mon peuple papa Jado motema ya maman Aïda yebiselanga bangunza bazali bana ya banganga opozani fait du poule mon cher zongisa bangunza nanzela. Merci. Alors, merci beaucoup. Donc, nous allons quitter ces studios. Donc, je tiens à vous annoncer un événement à Kinshasa. Donc, la première édition de la femme en honneur, organisée par l'association Jude. Donc, le 15, le 16, le 17 mars 2018 à Kinshasa. Donc, il y aura du sport, il y aura des spectacles, il y aura... Et donc, voilà. Donc, vous venez... sur notre site, soit vous vous connectez au site de la Jude, donc la jeunesse unie pour le développement, donc dont l'un des responsables est Jean-Luc Tchunzakabea. Et donc salut et à très bientôt avec Laissez partir mon peuple. Bye bye. Du nouveau du côté de chez nous, Casa Penuel, agence de fret aérien, fret maritime, entraide familiale et logistique de l'Europe vers l'Angola. Situé à Roua numéro 1, Casa numéro 119B, Palanca Luanda, vous pouvez recevoir les colis venant de l'Europe à travers la France et l'Allemagne sur les numéros indiqués ci-dessous. Des cartons allant de 100 €, 200 € jusqu'à 450 €. Donc n'oubliez pas, ne ratez pas cette occasion de pouvoir envoyer toute chose qui vous tient à cœur avec cette nouvelle agence Casa Penuel.